Ouais, bandeko boko to bolimbisa ngai moi copine moko esalema tellement ba appel eleki ebele. Ba appel eleki ebele par rapport à la situation ezoleka ya ba image ezo circuler yango na ningi na sala moi direct mbango pona ko mpe ko soana bino bandeko na biso. Merci mingi bandeko nyoso bakoti nzambe apambola bino. Merci mingi en tout cas na Daniel Morayu. Merci mingi bandeko na Vincent Kambale bandeko boko tebele pona moni ba appel eso kota tebele o ba beti bokecho ba sala nini boko en tout cas na ezanga moi éclaircissement moi muke par rapport à la situation boko en tout cas bandeko na ngai po na bandeko na biso ebele bazara distrait makasi. Junior Bonamidi, merci en tout cas. Bato na moni ba image so circuler o ba beti bokecho mais bandeko na ngai boko to non to boko to solo boko to bandeko na ngai boko to donc nazaki na posa au sala direct te mais nazo obligé na réagir pona ko ya ko loba makambo ezo leka na media. En tout cas merci na moni pende ba lobi ba beti bokecho ndeko na ngai en tout cas boko to s'il vous plaît peuple zaigwa na éviter moto alobaki alobi soki olingi obombela congolais secret bombela na kati ya livre ezaka livre te même les images soki olingi obombela congolais secret bomba ta na kati ya image kaka congolais moko azaka na mutu te a pousser raisonnement ya kotona eloko eza vrai ou bien ça faux. Image oyo bozo mona bandeko na ngai image ya question o babeti bokecho likola Jean Pierre ba beta bokecho likola Jean Pierre Bemba zana nano aza impopulaire bato alingi Jean Pierre Bemba ta Jean Pierre Bemba ko sala ni na mboka wana Jean Pierre Bemba azande azaki chef à rébellion, il n'a jamais été militaire. Bino bokanisi po batie ministre à défense par des accords o eko favoriser glissement. Bino bokanisi Jean Pierre Bemba ko ya ko libérer mboka wana. Jean Pierre Bemba aza militaire te. Mutu oya uti ko zala wana. Oya azaki ministre à défense. C'est un général non? C'est un général rwandais. A sali rien. Bino ne bokani si que Jean Pierre Bemba oya aza allié ya ba Ugandais nda ko sala ni na mboka wana. Peuple zairo abotika ko rêver ko na pesa ka bino chaque fois nazo yebisa bino ke boye bisanga depuis bo pesa nga déclaration moko Jean Pierre Bemba sala contre Uganda ou bien Rwanda bo pesa nga déclaration moko par rapport à ma massacre et tout et ça les boye bisanga Jean Pierre Bemba déclarer boy mutu atika ko sala ta déclaration moko te par rapport à ma massacre et ça les na est mboka wana nde bolobi le roko ya ko défendre peuple wana na souci nini bazo boma peuple wana Jean Pierre aza na souci ya peuple wana bandeko Jean Pierre Bemba aza na souci ya peuple wana po lelo aya ko défendre ye babo maka peuple wana ya ko boma ndenge nyonso bosi boyoka déclaration Jean Pierre Bemba de bolelo boya ko lobake Jean Pierre Bemba comme ministre à défense d'ako si ça likamba c'est un civil azaki chef ya rébellion mais il n'est pas militaire. On a zoka o Jean Pierre Bemba leki wana ko sala coup d'état a sala coup d'état na ndenge ni poste un civil. Makambo ezo le kana est wana tout eza sur les accords ya Félix sur la signaki Jean Pierre Bemba boza sur qu'est Jean Pierre Bemba akoya kolongola nini ba zone tampon o ba militaire ba kaboli mamboka comme biten Jean Pierre Bemba olongolango un ministre ce qui a continué na gouvernement a sala selon vision ya président na ya chef na ye ministre mon côté akoki ko kota na gouvernement sans que a ça la vision à chef naye. Et la vision de Félix c'est quoi? Vision à Félix c'est ça la bitumba. Ayebi sabino ke akobunda wapi. Félix ayebi sa kibino akobunda na mboka nini? Parce que Jean-Pierre Bemba azali mwana ya musala ya Félix. Et c'est lui qui tient le projet de société ou bien vision c'est Félix. Il y a gouvernement naïe. Ce que boye bisanga Jean-Pierre Bemba akoya ko sala vision en dehors ya chef naïe Félix. Félix a lobby à Robundate. Félix a lobby à ça on a pona Robundate. Lui il va faire la diplomatie. Si condamne ni bo bandolo ba ke Jean-Pierre Bemba akobunda akosisa bitumba wana. Boza ba rêver ou quoi?
Bino voyez pas que chaque ministre sur le côté du gouvernement un président a quoi animer des visions à président wana. Ce que vision à président nous c'est quoi par rapport à makamba est ya mboka wana. A prometa peuple en soki a kokende kokufa pona peuple wana. Merci mingi na moni ndeko moka lobi na kuzi comme on a eu limwe mamu kende wana ngai. Depuis Bobanda Félix alakaki bato est a kende kuna asiake. Siko bino bokanisi Jean-Pierre Bemba nde akokende kuna or vision ya président na ye ya chef na ye. Peuple na biso boza la conscient ko o babeti bokecho image za kotamla bandiko boti ko beta bobenga biso pona babuzoba. Na bino moko penza bozomo na teke tata na za tata mukolo bato baza ko beta e balati drapeau ya Côte d'Ivoire aza ivoirien moko ba beta na 2013 ou 14 comme ça. Bino boye baka teke phénomène combattant comme na ba marocain et pardon comme na ba camerounais ba ivoirien ba brazzavillois. Bozomo na teke est-ce que depuis Kabilo bomona congolais zo beta mutolo ba na français. Depuis quand bino bomona ke congolais za ko beta mutolo ba na français depuis quand? Bandi ko botika bazo ko bokela bino ba beti bokechu likolo bemba ba obeta bokechu likolo bemba bemba sala nini pona peuple wana. Bino boye teke bato ebele ba yini bemba balinga bemba te boye bakate. Bino boye bakate ke bato ebele balinga bemba te. Boke kozo image bazeli bino image moko boye ya tata moko ya ivoirien ba beta bozo mona te bato bazo beta balati balati banini ba drapeau ya Côte d'Ivoire. Après boza ko benga peuple zaïrois boza même conscient ya kotala image oyo oh total bato bazo lo banini bato bazo beta moto yo mona ko congolais zo beta moto en français congolais so zo beta lumbe beta boyo ki wana balobi ata na moko ya lingala. Pourquoi bandeko la biso bolingo zongi sa bato na retard boye au moins to fanda to réfléchir comment to kolobela makamba ko ya ko lamsa peuple to ya ko expliquer bino ke eza makamba boke eza boke chute tata wana za mukolo aza soki na ba 60 quelques d'années bazo betaye après image ce n'est pas la première fois ba faire circuler image mais ba congolais comme bozana conscience bozongi lisu na buzoba wana bozongi lisu na buzoba image mbala liboso ba circuler ngo ba beti bokecho. Bandeko la biso botika comme si tout ce que bozo benga botika benga la biso ba bozo ba s'il vous plaît. Image yo ici circula na éviter ce gars mais année o kaka yuti ko circuler image ba beti bokecho. Ba remonter ngo ba lekisi ngo so lelo les sous ba la kiti o ba beti bokecho image yo ici tambola déjà. Exactement ko ivoirien ba beti et pas ba combattant Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Bemba ba beta bokecho likola Jean-Pierre Bemba ye Jean-Pierre Bemba za nani ye akoki même ko bongisa mzela ya gemena tinda kona ma bele ya rouge ezaka ba peuple inconscient de bazo croire na Jean-Pierre Bemba peuple aza conscient Jean-Pierre Bemba aza muta ko pied confiance ta bazo boma peuple wana bosi yoka déclaration na ye boni ba distraction boye bandeko na biso bo benga tout le temps ke ba beti bokecho bino bozo mona te tato ba beti aza tata mukolo bozo mona te ke aza même bokecho te bokecho aza na muto ndengo wana oh bandeko na biso boza bokola ko to bozaka so bomoni image botala ka ba détail te imagine image eloko ni ezo l'accès eloko ni la jolie dos Santos mbote bokola ko bandeko na biso botika toza besoin ko loba makambo eza important botika obengi la biso makambo ba beti bokecho basali boye bokecho nanya ko beta ye likolo ya mutu lokola Jean-Pierre Bemba un traître tatana osangolo sako José Mbuta bo partager image Jean-Pierre Bemba c'est un traître image obo monde bazo baza ko agresser mutu ça image même ya congolais te eza image ya ba ivoirien baza ko agresser ba politicien na bango. Oh ba beti bokecho mais bandeko est-ce que beaucoup ça et mon copain biloko mo soko zotala ozotala ba détail bomna mo moni ke batongo balati drapeau ya Côte d'Ivoire na drapeau boye ko différencier ngote boye beta ko différencier drapeau te même biloko batona bazolo ba ko biso tolo ba boye te wa boti ka même la biso ba distraction ko Jean-Pierre Bemba, c'est qui Jean-Pierre Bemba? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour les Congolais? Bon, tant qu'il a ta public, à ta toilette publique, à tonger la peuple wana. Oh, bah, quoi, bête lango bokecho. Bon, il s'abuse que Jean-Pierre Bemba sala boy pour la peuple wana. Bon, il boza ba ta distraction boy bande ko na biso bozo comprendre que ma belé na biso zo kende na danger. Puis Jean-Pierre Bemba bati wana pour na glissement.
D'ailleurs, Félix azosilisa bango tout gaz na ndenge pété. Stratégie à Kabila. Parce que pour le moment, Kabila, il devient le principal opposant. Parce que tout le monde, il est là-dedans. C'est comme au monde a failli, comme il a matata Mpoyo, na Katumbi, et tout le monde Katumbi, Azana failli Félix, Bemba na Félix. Donc, Bango tout Kabila, il devient maintenant le principal opposant. Parce qu'il est seul maintenant. Biba tout na bazo ko sangana Bemba asangani na Félix, asangani na Mbusa Nyamwisi, côté oyo failli asangani na matata Mpoyo, asangani na Katumbi. Mais Kabila maintenant il reste le seul opposant. Botika distraction bandeko na ngai. Bokecho azana ye mutabeti azate. Mutupe obeta yazate. Merci mingi na bandeko to à côté bandeko na ngai. Izaki pona éclairci po bato bengi ngai ebele. Oh babeti bokecho bo bandeko bokola ko bandeko na ngai. Merci mingi na Vincent Kambale, merci mingi na Tosa Sekeli Boulou. Merci mingi na Mama Béatrice Loko, Mama la jolie Dos Santos, merci na ndenge na moni po benga kingai yo moni ke c'est pas ça. Botala bato baza ko beta mutwana eza même drapeau eza ya Congo te eza drapeau ya Côte d'Ivoire bokecho aza en bonne de forme muto ko beta bokecho azate après muto kangisa biso munoko azate boyoki soki bino bozo banga ko ba vérité te dikolo ba Jean-Pierre Bemba na ba Katumbi na ba Bemba na ba Fayulu biso to continuer ko dénoncer bango obiso ba bota biso bana basi te boni bozo lokola bato bokola boyete bandeko na biso makamba buso ba bozo ko binga mbangu mbangu tango toyisa bo mobiliser bo partager ba message bo sala kango te. Maman Déboulonné, merci mingi ne bokoti bandeko na ngai, merci mingi na Mama Yoni Chebanze, donc la fleur du jour, la femme intelligente, donc bandeko tout na si ces messages na ngai ezalaki angwana oya lingi ko kende ko somba maputa ko somba ba billet d'avion na monde entier bo kende na Gesa Strat na alors c'était pas Mama Yoni Chebanze, donc na agence oyo na magasin ya munene oyo za na biloko to za ba obenga ngo full service eza na ba biloko to ba sala na kati oteka ba maputa biloko kolia message ezaki ka yango na bandeko na ngai. Nzambe apambola bilo.